C'est-à-dire, nous avons voyagé à Zoeba Air, na été habité programme na été. On a programme, on va voyager ensemble. Donc 13h, on a Air Ethiopia, qui a depuis 4 heures. Dans la voyage liboso na Poto, na France, on bundisango, on combattre. Première équipe qui est déjà Éthiopie. Deuxième bango baza tozana bango ba China PMF. Tozela bango tout ba kende, tozela maestro kende, bayamba bango tout monde appelle concert ebeti. Mais batumsu ba par rapport ba clé que l'on té à part Fali muso abeta zate, mais Fabrice qui quand même. Moka poto eza falite koloba que non ba mission mususu o batikali moi moral na bango ekwei parce que bazele ba bango tout ba kende 24 mais comme 8 personnes les restes on a 16 personnes batikali monte moral na bango ekwei moral ekwei po donc moi berer mo ezara na système ole ba ba voyager moi berer mo ezara ko sombele ba kisi Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela au page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement soit PayPal to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Le courage n'a pas d'âge. Salut à toute personne qui nous regarde à ces moments. C'est votre jeune journaliste d'investigation et donc Binta Nango loko abosenga kibongo to la kisabino ba image to zali bongo na kati ya aéroport pardon juste à côté à aéroport pour être to la kisabino par rapport ya ba musicien Fabugas ba ko kende pepo lelo. Alors moi to zo ba image na aéroport ezalité parce que caméra est interdit yango to bendani bongo pembeni ya kanseta na mopandisango mosusu ndeko Martin pour être tout ça la moi analyse pendant quelques minutes na makambo otomoni na kati kuna ndeko Martin Mbote. Wow, bonjour, boni. Qui mène ndeko Martin? Ngape très bien na ngolo nzambe. Na mono malili ninbo. Hello, tant tous ensemble awa yo mo ebelo tozali awa tozana ba musicien Villanova ya Fabugas mais Fabugas lelo eza mercredi le 1er décembre donc un concert eza na Lyon le 3 neto yo tika ba musicien au moins déjà premier tour déjà ba merveille amado ba te belé déjà ba keinde to tika l'ensemble na ba phrase ba Jina PMF toza vraiment na ba Zulu toza na ba te belé awa nde tozo zela pe bango ba kende po tozo pe ba image. Voilà. Mais Martin nanga musuwa koloba que non ba musicien mususu o batikali moi moral na bango ekwei parce que bazele ba bango tout ba kende 24 mais comme 8 personnes les restes on a 16 personnes batikali monte moral na bango ekwei. Moral ekwei po donc moi berer mo ezara na système ole ba ba voyager moi berer mo ezara moni mboka na biso berer musu ezalaka ça dit muto voyager azoeba air na été habité programme na été bango na programme ba bisa bango ba voyager ensemble donc 13h balongwe na Air Ethiopia ba qui a depuis 4 heures. Dans la voyage liboso na Poto na France, batu ba bundisango ba combattre ngo. No moni balongwa ki pona okima ba embouteillage o ezana ba kingasani liberté ba comme déjà avant awa. Yango moni premier tour ba bango ba lobi ba voyager deuxième tour. C'est ça. Voilà. Maintenant secret il y a Fabugas parce que tu concert il y a Frère Ego les qui annulé il y a eu un seul mais
Fabregas va viser bimi pe ndambu déjà bakei. C'est que la bongo zanima. So Fabregas abeti ezala lokumu na biso na République démocratique du Congo. Ezala on mabete mais il faut to comparer. Omoni Koffi Olomide yalinga beta à Paris la défense U Arena. Ezaba sali ya minene. O bazoboya batu bakote belé pona ba maladie ebito anango. Ranson alinga beta Zénith de Paris. Ezaba sali ya minene. Eza différent na oyo ya maestro Fabregas. Mais na nombre yo batela ki maestro Fabregas akokisi da ba norme na ngonyoso. Il faut ce qu'on comprendre yango. Eza différent tant tolo ba ke ba pimeli Koffi ba pimeli nani Ranson il faut tala ba sali nini robeta na Fabregas robeta. Mais nyonso eza na ba sali. Il faut to sungane ba artiste na biso. Maestro so beti concert ezala pe bien pour na biso. Vous comprenez? Yango mole ba wera ba nile ki concert ba Koffi Olomide et le bite ba pimeli bango pour maestro l'équipe bango te. Bango tout ba musicien. Stratégie oyo maestro sali et sali pe bien. Ba salo maestro zo betena ba Koffi ba nga betena ba wera ezandenge mokote. Vous comprenez? Donc ba tout ba nga ba kotata mso belé na Zénith peut-être ba maladie ba zolo bela. Fabregas tamsu ba cheki nombre de personnes par rapport à ça wana à respecter yango po moni le ba PCP ba visa à betena concert. Donc voilà. Ouais, mais batumsu ba par rapport à clé que l'on té à part Fali mso abeta zate mais Fabregas c'est quand même. Moka poto eza falite eza Fabregas te wera te Koffi eza mutu nyonso to tika okota ba polémique yana ke o Fali nde mutakangi na ndimite artiste émission Fali aza mission munene ya République démocratique du Congo oyo opesa fierté na mboka na biso ngana ndimite ke Fali pour parole kalo bake o ngamu nakangi kadena na salibo jamais ezala ba polémique ya batunde balinga ba tchem susu Fali za na problème na faire Koffi Olomide na Fali te il faut qu'on respecte ba mission na biso Fali pour pas bête qui après tango beti ba corona oya koya ezaki te tango bête qui lelo pe ba mesure muso ekoti avo beta ndule sengi boy donc tolongola na biso ba idée ke koloba Fali nde mutakangi non Fali pour pape aza mutema mabe morote na mission na biso ya mboka na biso. Mais tant que journaliste yo mo skondo moni voyage à Fabregas et Simbi tant que journaliste impression les amis. Voyage et Simbi toze la ba mission ba komanon to rolo ba te Simbi bo non ba comité te mais ko Simba ba obeta mais toze la ba koma to ye bandenge évolution makambo ezala to rosela on ko ba analyse bien siko moyen ngana loba et Simbi te po première équipe ba ke déjà Éthiopie deuxième bango baza tozana bango ba jina PMF toze la bango tout ba kende toze la maestro kende ba yamba bango to mona pe concert ebeti to ebinde nini to rosela ba analyse mais déjà félicitations na repesa déjà 24 visas et pas maestro ngai na sepeli nango effort wa sali en tout cas félicitations na Fabregas maestro message dans la bande à Lyon bo soutenir concert à Fabregas a obeta concert à Zoya wana nzambe penda asunga nyonso etambola malamu en tout cas bisope na ba chaîne biso surtout Elengi Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée to l'exape concert po équipe Elengi Congo TV ezakuna ba Migeniema ba Kedis ba Pamela Chekola ba Tresimbelenga pro ba Glody Diasuka ba Juvenal to l'équipe Mombeza en France kuna ba ozala pe pour couvrir événement ya Lyon ya Fabregas bisope na Kinshasa awa tozana pour nos analyse koyamba bato batikali et kosala bien donc merci vraiment na batunyo so botala libanga la pesi motete mais na lobiga merci na batunyo so Martin Engi double vitesse à fusée Elengi Congo TV toza vraiment ensemble. Merci beaucoup Martin. Alors voilà, c'était là un collègue de service Martin Engi double vitesse na ebongo to sombitinia mami matali concert ya Fabregas visé à 24 personnes alors 8 personnes bakei to tikali na ba Martin na ba mission mususu po to ye ba continuité ya makamo ezalini alors on appelle si moté na ba surtout au balandaka biso boye ba été concert o ekoza pe diffusé na Congo Mokili grâce à Anel Kabafossette depuis Paris en tout cas merci beaucoup na Anel Kabafossette. Alors quant à moi j'ai dit d'abord merci à toi la grande dame la femme posée de Switzerland Laetitia Nzuzi Mwanza. Big up à toi Karine Nyama depuis Paris. Merci en tout cas Karine Nyama pour le soutien depuis London. Depuis London. Mereyes Bomolo, Trésor Bakalos. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83
ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.